chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Short News avec Ekibumba. Oyo lelo tout sali descente awa na niveau ya Willery, oyo ezali lelo le 29, eza samedi le 29 juillet, oyo bandeko ba artiste comédien ya Congo ba sangana ki ba sali initiative moko na Congo ya Toseka. Lelo eza déjà parmi deuxième édition nango, donc oyo bazo kanisa l'événement eza tokanisa banani tokanisa ba eno surtout ba kufa ba artiste comédien ba kufa ba papa mabe Papa Doudou Ngafura, Papa Ebale Mondial, Masirika, Mosolo, Uti Kotika Biso Leloyo, Papa Sans Souci, ainsi de suite. Donc, Bangonio Souci, Tobito Bandaotanga, Bakomba, on a Bavena Biso Lokuli, vraiment Bakale, Kenda, moi, donc, moi, tout le Bézate. Lelo, vraiment, c'est l'événement. Donc, Bazo Banda Awana niveau, il y a Willery, et ça marche de santé, Barotam Bolati, Kokene Victoire, la place des artistes. Après, on a Chite Zali, à niveau, il y a Yolo, na terrain Kaka, moi. Football et obeta mawana na ba policier ya police nationale congolaise donc ndenge ya la kaka pona opesa mwa vie pembe na ngai awa nazana mama une grande dame ya monde na biso ya cinéma tozana mama na ngai Mindondo oyo tozala na ye tout le temps tous les jours. Bonjour maman. Boni événement oyo ezolo de la onini initiative ezolo de la ngai que tous à la bien à Mokili pour la négociation à Kalisa Bisso. Et puis c'est vraiment mingi les à la penza donc ils ont le deuxième fois que ça les locaux et locaux dans l'édition mon livre que tu tout place sur charami tout moi série mon zala et tu comprendre vraiment que fièvre bandi pendant les le moni tout ça déjà depuis 6 h du matin pour la Roselato marché shit na biso na la place des artistes shit na biso dans le terrain Kanka là où on va donner à nos veuves locaux ça va faire à théâtre donc on fait ça à théâtre locaux ma fond de démarrage pour bazana pour ça la moi commerce mais et pour ça la bataille on sauté parce que si on dit qu'on va donner à tout le monde on a tout aussi parce que ma coufi à théâtre basé bébé et sûr il y a pas implication du gouvernement dans Kati ça aux ça la moi pas c'est ça artiste monde que sont ma badge na biso à partir de badge na biso ande sombeli ba veuve na biso na ba justement yango au anticiper la question na tuna qu'est-ce que vous avez fait pour récolter ba mbongo wana pour les lobos pesa peut-être moi si il y a pas mal de des commerces et puis bana il y a ba manager to banani vous allez nini pour na réunir ba fond wana et puis banani baza derrière bon ça d'abord ba artiste bazo lesa ba fond wana les ana ba fait la artiste so ki badge contribution na ba donc 2500 badge non pas à partir de la badge wana une partie l'initiateur là excusez maman 2500 wana vaut 1,5 $, donc quelque chose comme ça. On a au moins qui bâtit dans le minimum, mais dans mon nombre et au salaire bien. L'union fait la force. L'audition est insignifiant. Mais ce qu'il y a plus de ça et quelques personnes, c'est déjà quelque chose. Et puis, il y a mille Masamba Mundina Badekola Bazana na mwa maboko bakocha mais l'état tchèque penza maboko parce que l'état tchèque maboko ils ont ressenti que ma maman so volé a soit peut-être ballon pamba quoi que soit 10 ballons abandonner les filles donc malé prochainement en tout cas nous voulons comment que notre état a un la cœur parce que c'est la quand surtout Koufa bah ya à titre posthume non on est en vie biso on a besoin autotical biso beto liana est-ce que la démarche c'est ça les maki pour l'état à l'impliquer to ils en ont ka et ça les maki non ça les maki ndenge to yé dit beaucoup na biso c'est pas intellectuel que jamais votre parole tout en rond et puis là bas moment où ça la marathon donc on a eu des autorisations ils ont eu des lettres en soit qui va lettre peut-être va réagir tel M. Mazarol comme attendre ok d'accord comme réaction pour des alités mais surtout bandana l'état merci beaucoup. Voilà, on a tout petit gozana maman la biso Mindondo binomo bozu ba précision par rapport il y a scène oyo to il y a événement oyo to remercier sous les gonabiso Tarzino atika biso Tarzino kaba vraiment wana za mwana ya papa kabamba masasi to pesi binono sombote na pesi mama GH maman tala kaka yo sa yo de boulot boye et au salemate voilà to pesi binono so tumbote o bolinga biso famille bomba to sanité to pesi
topesi ba nyonso tu o balingaka équipe mbana ba ko pe ba linga équipe mbate topesi bino ka mbote. Voilà tozo continuer na événement tina marche to bomona nyonso tu à l'intégralité na kati ya EHP Media et voilà donc tozo saluer déjà de mon abiso Dominique Vemba na kati ya Allemagne topesi mbote topesi Gloire Ngindu na kati ya Angola ba mbote place aux alliés et puis topesi mbote na Junior Vemba bana ya mama na biso Brigitte Tabu sanité Justice Mvemba bambote na bino ya mwana sanité Loni Amani bambote bongo na PCP Nathan vraiment na kati ya Londres wana Nathan na pesi mbote mon fils Nathan bambote na ya mwana allez. Action. Bonjour maman. Bonjour papa. Tout le monde est à 6h du matin à Willery. Oyo sa nini na yoka son groupe yoka son président Tcheko. Na yoka nisa ba papa nanga ba yaya konyoso batika biso na musalo tosala. OK. Oyo ko kanisa bango na événement monene oyo to kanisa. Nani personnellement oyo zo kanisa nani parce que ba kufi belé mais ils ont ba batu o bazaki peut-être proche na yo to bozaki ko sola na ye o lelo tango na événement boy ozo penser plus na ye zaneti nani to banani en tout cas bazé belé mais no tanga mo ki oui exactement so nazotala bango awa ezosala pasi makasi nazotala nazomona papa chef ya Congo nazotala nazomona papa chef nazomona papa sans souci nazomona visa nazomona marine semble bazé belé longtemps nazotala bango nazomona mbonge parce papa ebale mondial donc esali mikolo belé na moni lisusu leo na qui passe donc bazé belé oyo temps nazotala en tout cas ça passe bien pour les deux événements to kanisa bango yo babenga rona ni sozo jouer babenga juste mama kalanga na jouaka na elata mama liba toko yo kango mama nazali ngai komu na ngai mama kalanga mona jouaka lolenge oyo lelo ezaki mukolo moko ya pasi makasi bwalibwa tisanka to buti bwalibwa moyo jusama bwa kutangila bato oyo tuzali komona awa yibele batiki biso bakabaya kajiji tukujalo mukwetu yekutala bango pete kukanisa bantu bafa banu eh merci beaucoup tout le monde mama pepe mbeni awa mama oza obengami na kombo nini yo pozo kanisa nani nebengami na kombo ya Priska Sosa Priska na joa pena na kombo ya Sosa Sosa OK d'accord na groupe nini Rénové Kiki, président Kiki. Ah d'accord, OK. Ozo kanisa nani personnellement? Donc, si on a vu au kanisa, basé belé. Non, personnellement, na sens tout na bongo peut-être goza na mutumo wazaki proche na yo, mutumo peut-être bojua na sur scène, oyo egoza la vivre quoi par rapport ya toyebi ke bango nyonso bakufa. Tokolo bata bandeko na biso est bakufa na bango pe ebele to kanisa bango toyoka pasi, mais goza na mutumo tamso familial to mutumo proche voisine to nini. Na bango nyonso wana nani ozo kanisa personnellement? Non, kanisa no vina nga sans souci. Na kanisa sous visa. Donc artiste préféré au Nazaki pour ngalo na ko msaki ya. Dans OK. Donc moi ben no kanisa makasi na kasa bazebele. Elo ngala mkina tongo na itia na ba malili oyo. Yoko kanisa bawe ya biso bakenda. Merci beaucoup. Merci. Bonjour papa. Oui, bonjour. Toyoki on a voix mais tolingi baninga susu ba comprendre yo bien. Ozanani le président Poko Seigneur. Poko Seigneur, chiffre 1 du Congo, la grammatique. Pour le reste tout ça au monde to sangana boye. Ça pour nous kanisa bande ko na biso o nyoso bakenda. Donc yango to souhaiter à tout le monde pour les artistes et comédiens ya Congo les aba oboza na poto donc boye soutenir association oyo soki pour soutenir yango et ça la biso un plus neto se plisa rabino to se plisa bino lisusu de plus parce que toza eloko moko to linga to sala yango mais toza na makoki wana penzati alors makoki wana ekesenga epa na yo ekesenga pa songolo pakala ekesenga pa na ngai
et on doit contribuer avec ma idée de au monde aboye oza kosangisa tout le monde pona kozala bomoko pona kozala ko soutenir na ba place lelo to banda kolela na ba TV o poko Seigneur abela bango moko kutu basanga mbongo basenga mbongo na ba TV amakambo wana sito boyango déjà parce que biso moko tolingaki to mise ba charge na biso soki l'état na biso ko comprendre soutenir biso soki pe kozala bandeko ba MLC bandeko ba PPRD bandeko ya ba parti politique à papa biso Tshisekedi ya Mulumba je crois benga ngo nini oh, ve, tu veux t'amener Papa Koba, bonjour. Bonjour, bonjour. Papa Koba. Bonjour. Tout le monde est aux hôtels à Coco Seigneur, mais il y a un Coco quand même, il y a aussi. C'est important pour dépendre de l'euro. Seigneur. Nous sommes dans Batou, on a besoin de Robin Mabapar, mais le roi va pour lui tourner Merci beaucoup. S'il vous plaît, le nom du chapeau, parce que je suis très merci beaucoup, Tokangimi, s'il vous plaît. Yahweh, merci. Parce que Sungi du Soto Putana. Bible Yebisinga qu'il est beau, doué, agréable au cœur de demeurer ensemble. Car en cela, tu envoies ta bénédiction. Yahweh, to sangani poto tambola. Et que tambola, oyo to benyango marche de santé. Seigneur Dieu de gloire. Tambola nabiso kolo, lokola papa mobateli. Bomba biso contre l'accident. Bomba biso contre ma communion, c'est le là. Bata na yo na tembo Yahweh, etapusa biso. Ngolu na yo ekamba biso kolo. Obanda evangeli awe sika toza ti esika tokokende kosuka Yahweh nguya moko te Yahweh makasi moko te Yahweh nkembo moko te esinga biso kolo kasi bonzambe na yo makasi na yo nguya na yo nkembo na yo molimo mosantu na yo Yahweh akamba biso ti na destination kolo na nkembo na boyende to bondeli pe tolobi. Merci Seigneur Jésus. Amen. S'il vous plaît, pardon. Pardon, protocole. Vous allez appeler Penama Mindondo. Moutalati Orange. Vous allez appeler Penama Mindondo, s'il vous plaît. Ma viseur, besoin qui est à Wap. Pourquoi il va viseur Wap? Ma viseur, il y a Orange. Papa Nabiso, Tomonio Awa Gauthier, événement Lelo, ça te dit quoi? Pas de problème autant. Parce que moi, je suis un peu to la moussa bango donc ça les pensa de moi n'a pas la moussa mike et ben c'est balé mondial au travers de l'événement au baroyer le balé mondial à Zalagena nous sommes dans un spectacle nous devons incarner rôle au jouer net c'est balé mondial au monter que la moussier n'a pas polo bango sanaki ba yebi mbalamo et balé mondial donc c'est vraiment encourageant pour encourager équipe pour organiser makambo nzamba pambola bango vraiment ça le canisme ya bien pour kanisa surtout ba sala kinzera au biso to les calango vraiment c'est vraiment important donc nabi que vous les bien avec Dieu et de s'améliorer bango za bien makasi. Merci beaucoup. Awa Tomoni Dekoro s'est présenté déjà. Ouais.
artiste Kenzo na se ke bele na ba parler ba na ba yebi ba ye ya groupe ya mama lelo oye na événement oyo oye bara papa et balé mondialité peut-être mais à partir ya événement oyo ezo salake oye baye po ye baba eno surtout bakenda nini ogoiko au mon initiative on est. Ouais, merci d'avoir organisé bateau tout parce que l'idée vraiment ya kosa lelo rabo eza elo mo ya malamu eza libiso bien o bala musel su bateau peut-être o biso beto zoki chance au monde ba monter na musala oyo eza libiso bien parce que lelo sangisi su bateau vraiment zamba ba sala bango belé ba biora bo sala makasala mara na ce que les premiers ba doit ya na salle ba mona na ko junior ya manager zaka to kanisa vraiment ba ba ye belé bana poto na mutala to kazo ya ba ko koma ba dimanche ba ye belé ba mona na ce que ba on a vraiment décidé. Merci beaucoup. Pardon. Bonjour Mouya. Bonjour Nego. Boni. Bonjour Président. Bonjour Président. Bonjour. Merci beaucoup Tozali. Papa tomoni présence na yo tomona déjà bana tomoni toza pe surpris au monde à moi ya artiste Lisala Ngomba travaillera na yo initiative oyo yo pe ozalaka libanda na ba acteur mususu kuna omoni initiative o nini ndenge nini tokanisa ba bakenda eza bien to apuya ngo depuis na musika to apuya ki yango eza initiative mo soutenir ndeka ezali coup de chapeau kana l'organisateur. Merci beaucoup soki lelo ba mususu ezali to ko adresser na ba enyo surtout ba o batikali na poto le roi Bajani ba meta ba ndeko nyo surtout bazara kuna ba molai ya Jean tout. Nous a de cœur na bango, nous a Kinshasa. Nous ko soutenir to pour makambo belé pour musala, pour la marche de santé. Marche de santé, oui. Marche de la liberté. C'est ce qui veut dire que non, tout ça marche. Na point de shit to mela masanga te to mela taji na point de shit pour marche de santé to moment na marche de santé Guinée ça journal sport nzango mona ngo que non après marche bafandeli baboki bani ya marche de santé qui santé to le mona to bitana motoki liberté na point de shit cycle. Merci beaucoup ba séjour na ba oyo ya yugo sala ezo le bien quand même toko makasi surtout na climat mbo ogozanga opesa mama mbote te parce que oyo eza déjà libota nanga mobimba libota konde mobimba madame nangai mado ngoma na bana nyonso na libino mingi ala te papa azozonga. Merci beaucoup. Le 29 marche de santé après le 29 Kalisi Mando Kiber. Merci beaucoup.